Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Nzambi wakulumuka yewena yetu kintwadi mu Yerusalemina telumbukia unu yadi mpe utu kutikisi wafulweki mpasivo katulonga katulubula katutwadisa kadilumbuki mosikia mpasi ketu kutuvingila kuntwala twalembe bwilo kubu tulombele kwa tata mwanda velela watu tela mana beto bana twakuvana kiambote faki Pika tokubikeno moko twavana tata Nzambi kiambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofwanda sedeto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa Kimbangisme oye!
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunwe! Embazie! Bilungu ya kulwe! Esengo bi esengo te! Kiese woga kiese kwe! Tsai woga tsai kwe! Na komo tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi za mokolo na biso ba jeune. Oyo toyoka kaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo ndenge bapapa babandelaki. Na 21 batunaki papa Kimbao. Tondimi likambo na yo kasi. Okozwa mbongo wapi? Okotongela lingomba. Réponse ezaki nini? Mbongo na ye nani? Biso bato Tango lingomba ebimaki. Kambo liboso bapapa bawelelaki tolo na tobokola. Tozosola mingi mardi kolona kobokola elakisi nini? Kolo Yesu. Na ngomba kote ya bato. Bato bayoki matei nzala mpe ye. Namoni eloko ya kopesa bango eza te. Moko apesaka ba bisi mibale na apa mitano. Kolo Yesu apamboli yango komaki ebeli bato baliaki batondaki kola. Papa Kimbangu bakangi ye, otikeli biso nini? Yalobaki ke eloko ya kolia pondu. Tobadelaki na bapondu, siko tokomi na phase ya kolona kobokola biloko ya ndenge na ndenge. Soki ozokoloba bongo papa nde asalaki tu. Yango papa asengaki retraite ezala. Na retraite tokomi komona nkolo Yesu, tokomi komona tata Kimbangu, tokomi komona bapapa, tokomi komona mama Mwilu. Na retraite pesaki biso mayele koloba ke Nzambe azali. Po ezali lingomba tata molimo santo. Baforme biso ba jeune. Bato bamona ngo mabe. Bezaki programme ya tata Nzambe. Papa fongolaki Lutendele. Fongolaki Bisika. Fongolaki plateau de Bateki. Na Braza Kunzulu. Pa nyonso to fongoli ba centre pour Bilanga. Tine zadi likambo wana. Pe alobaki ke pa tozokende nzala ekozala. Alors misala nyonso ya bandelaki ekufaki nyonso. Nde esalaka ye pasi. Ke na Kunzulu ba babisi. Asimbi mutu. Ake na Kunzulu, pardon, na plateau de Bateki, ba babisi. Papa asimbaki mutu. Même na Lutendele bisika nyonso. Même pour na kotonga bandako. Kuna na centre d'accueil.
salle de conférence papa Simbaki Mutu. Kasi na ntango tozali tolamusi nyonso yango boyoki ke mama ministre aye kotala biso esengo esala bango kuna papa elebe na papa pasteur ya nkolo yesu ezalaka ndenge nini oyo tomoni lelo elakisi ke l'état asepeli discours wana akumisi tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo discours wana elobi ke mosala tozosala eza malamu totika te po bapapa balobaki tokolesa mokili papa elebe napesi na ndala pasere moto abandaka na kombo na tata na mwana mpe tata molimo santo merci tata molimo santo mokonzi ya lingomba mokonzi ya bule lokopesa biso maloba tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba apesi biso chapitre oyo po totanga un roi chapitre 3 verset 4 à 12 à 14. Un roi, chapitre 3, verset 4 à 14. Etangeli ezali boye na komba tata mwana pe tata molimo mosanto. Mokolo moko, mokonzi Salomo akendeki na Gabaon pona kopesa Yawe mabonza. Pamba te yango ezalaki esika ya bosanto ya monene. Kuna Salomo azikiselaki Yawe banyama nkoto moko, donc 1000, likolo ya mesa ya mabonza. Tango Salomo azalaki nano na Gabaon, Yawe abimeli ye na kati ya butu, na ndoto mpe alobi na ye, olingi napesa yo eloko nini? Salomo azongisi, Yawe, yo olakisaki bolingo na yo suka te epai ya mosali na yo David, tata na ngai. Ye atambolaki na miso na yo na nzela ya solo, ya bosembo, mpe na motema moko. Obatelaki bolingo wana epai na ye. Opesaki ye mwana oyo akoki kozwa ebonga na ye ya bokonzi. Ndenge ezali lelo oyo. Yawe nzambe na ngai, ya solo, yo moto otie ngai nakoma mokonzi na esika ya tata na ngai David. Kasi ngai nazali nano elenge, nayebi te ndenge nini nakoki kobanda kotambwisa bato. Nazali na kati ya bato na yo oyo opona, bazali mingi, mayele ya kotanga bango malamu ezali te. Bongo Yawe pesanga mayele o ekoki pona koka kotambwisa bato na yo. Mpe koyeba oyo ezali malamu to mabe to na pona bango. Soki bongo te, moto moko te akokoka kotambwisa ebele ya bato na yo oyo. Likambo Salomo asegaki esepelesaki nkolo. Bongo nzambe azongiselaki ye. Olobi osengi ngai likambo moko ya malamu penza. Osengi bomoi molai te, to bomengo to liwa ya banguna na yo, kasi osengi mayele. Mpo otambwisaka bato na ngai na bosembo. Nakosalela yo, nakosala ndenge osengi. Nakopesa yo mayele mingi. Ekoleka ya bato nyonso oyo bazalaki liboso na yo, to ya ba oyo bakoya sima na yo. Mpe kutu nakopesa yo makambo oyo osengaki te, bomoi na yo mobimba.
mokonzi mosusu te akokokana na yo na bomengo mpe na lokumu. Soki otamboli na nzela na ngai, soki otosi mibeko mpe mitindo na ngai, lokola tata na yo David, wana nde nakobakisela yo mikolo na bomoi na yo. Na kombo na tata na mwana mpe Limo Santo. Na kombo na tata na mwana mpe Limo Santo, totangi likambo oyo roi David asalaki, roi Salomo asengaki nepai na Nzambe. Toyoki na muturo mokanda te asengaki mayele. Tobaki na 1 roi chapitre 3 verset 4 tina verset 14. Sagesse to boania, mayele to intelligence. Sagesse to boania esengamaka mpo ete ekokopesa biso mayele, ekokolakisa biso lolenge nini biso tokotambwisa musala na tata Nzambe, ndenge nini tokozwa ba décision malamu liboso ya etonga na tata Nzambe. Boania sagesse epesaka biso boyebi, epesaka biso bokebi, epesaka biso bososoli, yango ekopesaka biso expérience esika tokovanda po totambwisa musala na Nzambe. Boania ekotambwisa biso kozala na etamboli malamu. Etamboli malamu eutaka na mibeko na tata Nzambe. Lokola lelo la biso mibeko pe ba précepte, les 12 préceptes de l'église, maintenant ba recommandation oyo nyonso bazali kopesa biso ezali po epesa biso mayele. Soki totangi na Deutéronome mitano ya Moïse chapitre 4 verset 6 à 9. Soki tokotundisama na bwania mpe tokotondisama na mayele ekokamwisa mokili mobimba na komona ete libota oyo ezali solo na Nzambe ya bomoi kati na bango. Kasi soki bwania ezali te, mayele ezali kati na biso te, bonzambe ya Nzambe na biso tata Molimo Santo papa Siboke bakokanga di ekomona na te, pe ba défilé flux ya bato oyo baza kokota bakobima ekomona na te. Estozana vraiment tout intérêt ya kosimba, ya koyeba, ya kozwa mayele po ete totambwisa mosala oyo. Lolenge biso tostomati awa esenge na biso tango tokozonga mbongo wana ekokomonana yo mona te solo toza na bwania, toza na mayele, touti na ngomba lokola Moïse tango azauta na ngomba bakoka bana Israël bazaka kotala elongine te, azali kozipa elamba pora nini pose elongine ezali kongala. Lo ndenge biso tozali awa tango tokozonga esengeli mbongo wana ekokomonana netambwiseli na biso na mayele oyo biso tozali kozwa awa. Tosala lisusu te ndenge tozali kosala tango toutaki kuna. Biso pe mbala musu toya soki tomoni likambo mabe tokokopie yango te. Mende tokosala kaka makambo ya kitoko oyo tozwi epai ya tata Molimo Santo na mwa mikolo oyo tofandi na ye. Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Tango tozali na mayele, tozali na bwania, tokosala ba mibunga te na tango tozali kotambwisa. Tokosala mibunga te na evandeli na biso katikati na bato. Bwania ekomemela biso bisengo, ekomemela biso prospérité. Ndenge tozali koyoka na makambo nyonso oyo ezali koya kolanda nsima. Esengeli na biso toyeba lolenge nini tokotambwisela libota ya tata Nzambe. Toyeba eloko nini tozali kosenga na basejour tozali awa. Epesa biso ndekisa ya Salomo asengaki mayele. Toyebi ke pasi ezali. Metango tozali na mayele, mbala musu tosengaka eloko basi bapesa biso, me toyeba kosalela yango te, yango su tosengaka epai na Nzambe. Soki ozali na bwania, okozala na bomoi malamu, okozala na bomoi molai. Bwania to insiste que, parce que mokonzi lobi a insista ki dimanche, mobeko.
mobeko tobi yango iso kopesa biso mayele bwanya ezali kopesa biso bososeli entre le précepte ezali kopesa biso likeseni kati na mabe na malamu soki tosala toassimile précepte kimangiste tokozala koyeba kososola mabe na malamu. C'est attaquer le mal dès la racine. C'est ça le but du précepte kimangiste. Avant meba eya avant mobeko ekweya mobeko to beka Moïse mobeko nzambe mais ce que vous na ba précepte makasi okokweya te parce que yango ezali garde fou ezali liboso ya bakamunions poto zo décision qui toque de tolobaki esere la biso to yeba ko sala na mayele mitambu nyonso ekotia mananzela na yo okoyeba ko sauter yango parce que tozo tout suit Salomon liboso ya basi mibale oyo bakufelaki eloko ematisaki nguya ya Salomon eloko ekomisaki Salomon prospère koyeba na mokili mobimba biso toyoka ko la sagesse du roi Salomon sagesse wana emonanaki mokolo akataki likambo ya basi mibale soldat yelanga epe kata mwano akufi mutu opesa oyo makolo opesa oyo zwa pe azana bomoi kata peye pesa oyo ekamwisaki bato na komona bwania ya lolenge wana yango wana batata pasteur bandibia bana papa Simon Kembang place nyonso kotambula mai sagesse eleka liboso même ba décision na biso administrative tozwa yango na sagesse tango to papa Diange nazalaki aza koloba na biso na nzoto na ye na papa Simon Kembang kaka ni lelo papa azakoloba biso tango nyonso me bolingo sala likambo informe ye komela ye nanu te me yebisa nanu ye bosololi yango tango akotanga mukanda akoyeba te likambo oyo yango tosololaki donc sagesse mais to lekisa nanu administration classique te liboso ya sagesse ya biso ekomema biso esika bon soutien biso tozali na elaka ya kulumbimbi yango tozali kozela biso nyonso a pied ferme tokokende kulumbimbi mais entraînement exercice nyonso tozali kosala bamibeko ezali komata mokolo na mokolo ezali pote to mesana déjà lokola mbisi ya mesana na kati na mai parce que laka ezali kati na biso te tokotambusa mokili oyo na lolenge ya sika ya papa Simon Kembang maintenant to meseli na yango te nanu tozokoka te bon tango tokokende kulumbimbi tango tokozonga siko après kulumbimbi ekozala soso avant kulumbimbi ndenge nini tokobimela tango tokouta kulumbimbi ezali biso ekozala ndenge nini awa nanu tomeseli na mobeko te yango na papa zoloba te mayele etikalaki kuna tokokende kuna tokozwa mayele tokosala libondeli tokosala cérémonie bongo tango tokozonga ekozala ndenge nini kati na biso yango na batata bapapa mayele wana tozali koluka po te epesa biso prospérité tokota na 3e république ya molimo centre tozwa indépendance spirituelle tomisalela ebongi tozala za malamu likunya bakamunosa mabe kati na biso ezala te yango nde totelemeli doctrine ete tokweyisa yango te po soki tokweyisi doctrine alo tokolonga te tokoperdre boussole yango na nde tata sokokotisa biso classe mpo te makambo mazoko ya lobi ezali monene lobi kaka te me déjà koyoka yango tolandi discours ndenge papa introduire ndenge papa pasteur akolobela biso yango yango na batata bamama ntango tozali kokende tosala mayele bapesi biso matei sur mozimbisi bipai tozali kokende tokomona mpe bango balingaka mingi kokota kozala penepene na tata pasteur asinfiltre mpo te soki asinfiltre aye azwa contrôle ya lingomba alors tata pasteur soki ozali vigilant te soki mozimbisi azwi contrôle ya lingomba ekomi badécision bamakambo nyonso ya lingomba ye adiktaka otuna kaka ye soki te makambo wana ekosalama te déjà soki ekomi ndenge wana operdre responsabilité operdre bokonzi alors koyeba susu te makambo nini oyo ezali koya lobi ntango wana kokota wate s'infiltre akokotisa bizaleli mabe na kati na lingomba ekokotisa bizaleli ya impudicité ya faiblesse ya contrôle ekozala susu te yango wana esenga na biso tosala mayele tozwa bwani wana tosenga yango ekolongwa biso awa tozonga nango tokosala mo mosala na kombo na tata na mwana pele mosa tata boli mosantu na telemi wana merci
Na komo na nzambe tata mwana tata molio mosantu. Papa mokonzi abule mokonzi alingomba tata molio mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci pour maloba. Maye masalami na mokolo mwa lelo ezali likamoko ya monene. Yango na ndenge yo lobi toko kota na mwa mozindo moke na yango euti musika. Que l'État a tellement, nous sommes le 26 août aujourd'hui, a tellement, et c'est comme sous-souté, mais nankamba yelu selemina sika. Et c'est comme sous-souté, mais nakati na temple. Na discours moko solennel pour reconnaître que l'État na Congo-Brazzaville bango bandimele te tata Kimbangu azali solo siki tata molio mosantu. Deux, que lingomba oya tata Kimbangu, lingombo église kimbangiste, eza mibale te misatu te kaka moko. O bango bayebi onde baza kosalela ko collaborer kosala na bango. Notamment misala oyo yakolo ya kunzulu et misala mususu. Lingomba ezali kaka moko. 3. On reconnaître que Nkamba yelu seleme ezali kaka moko. Yango nde biso tozali yelu seleme na sika. Et puis 4. On reconnaître que Papa Simon Kimbangu Kiangani yende azali garant yende mokonzi ya kimia na kati na mokili mobimba. On reconnaître yango dans un discours solennel awa nankamba Yerusalem et la katina temple oyo ya Yerusalem na sika. C'est un grand événement. Bon biso to mesana kaka soko likambo lokola pe banjembo njembo yemami eleki na hotel. C'est un grand événement. Ndenge biso to banyango le 16 août. Le 16 août to kokaki kokako ba oyo bayebi bandeko na biso ba pikme. Soto benki ba komba pikme ezali pona kotsola te parce que ezali une question d'identité et sa histoire ba ko effacer yango te. Bato bazalaki na zamba bazalaki komona na lokola bato te mais bakomi banganga bakomi bato oyo mokolo ya tata nkolo Yesu papa Simon papa Dialonga na Kiangani nkolo Yesu babeteli ye musique na mokolo wana tango ye azali bazali kokembelela elonga na ye. Tango ezalaka na Bethlehem, ezalaka bato bokoli na bibwele, bato bazali komona na pa na kati na zamba, ensemble basangani na banjelu, bazali kokemelela mbotama ya mwana na Nzambe. Bango nde bato wana bato ayambo bakomaki esika kolo Yesu abotamaki. Mais pas na biso na boye na ye ya mibale, bapikbe baye bahuti batoto monaka bato pama bakamati ba trompette na bango baye kokemelela mwana na Nzambe elonga na ye na Yerusalem ya sika. Ce sont des grands événements. Lelo tango mosusu to sosolite mais ba historien bato bakosala bare kala bakoya liboso bakokotela yango ba thèse makambo minene wana papa. Lelo oyo l'État ya Congo Brazza lobi ezali likambo moko monene. Tokamati, papa, déjà en 1983, président du Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, son excellence, monsieur le président Sassou Nguesso, déjà a reconnaître que papa Simon Kimbangu comme Saint-Esprit à travers papa Diangenda. Sololi, et c'est comme cela que Misala a Kunzulupe. Oh yo outi koloba atata mokonzi abule nde bandaki mais yaki kobeba yo ye kozongisa yango lisusu déjà depuis 1983 et en 1987 azalaki le premier il a coupé sa coup d'envoi il y a reconnaissance il y a papa Kimbangu asalaki timbre postal tango ya bimisi timbre wana na effigie ya papa Kimbangu et tamoli na kati na mokili mobimba. C'était à l'occasion, il y a centenaire, il y a naissance, il y a Kobotama, il y a Papa Kimbangu. 1887. 100 ans, tango ya kokaki abimisi timbre poste wana.
Ce sont des événements. Surtout ça pour rappeler parce que les chercheurs vont et tant que abimisi yango timbre poste wana etamboli na kati na mokili mobimba. Tant que timbre poste wana etamboli na mokili mobimba, c'était aussi ebandeli ya écroulement ya communisme. Et yekokota na perestroika mokili eningani te to yekokoma 3 ans et demi to 4 ans to yekokoma na yango na ba conférence nationale souveraine. Mais yende ndenge likambo elobamaka depuis 1921 que makambo nyonso to ekobana wapi na Congo Brazzaville. Yende abandi yango et likambo wana etamboli mokili mobimba eningani parce que bon, militaire bien sûr le courage où ya zwaki ya kosala timbre poste ya kosakola yango même makambo mama ministre aye koloba na mokolo malelo c'est un grand courage. Et ça dit courage monene ya kotelema mpe koloba makambo ya alobaki. Et après Nzambe asalaki que 3 ans et demi na 1991 wana pe centenaire ya Lingomba eloko nini ya kosalama Gorbachev oyo alobaki le vrai christianisme ekotambolisa mokili mobimba Lingomba ya sikisiki le vrai christianisme ekouta na Afrique centrale epai na biso. Et le 25 décembre 1991 c'était la fin de l'ex-communiste ex-URSS et s'écroulait comme château de cartes ex-URSS. Tous les pays des pactes de Varsovie n'ont surtout et s'écroulé. Les Kamwe Banaki moke, et puis c'est un changement majeur dans le ya moke le mobile ma papa. Et oh, il y a l'obaki depuis 1983, qui est en 87, il y a azali na idéologie na marxiste communiste, socialiste. Bangoku na bazali koloba depuis 1917, na mois d'octobre, Karl Marx, bandaki kuna na Russie, bandaki le marxisme. Bango bazako loba la religion c'est l'opium du peuple. Bazako ne melanzambe te. Mais que moto azalaki na kati ya lignée idéologique wana loba. Papa Simon Kimbango azali solo molimo mosantu. Et l'ingomba église kimbangista c'est yangonde lingomba. Donc ezali révolution moko makasi changement moko makasi ya kotisi na kati na mokili. Bien sûr. Potoke na molaite toka matape likambo yo papa déjà na mboka na biso. Epai na biso pe tomoni depuis tanto komaki na centenaire ya papa Kimbango ya église na biso. Mokonza mboka na biso pe il faut le reconnaître ezaba courageux historique. Histoire ezalaka na bato bazalaka na courage ya koloba makambo bato mosusu balobaka te. Nde toya komona le 6 avril journée fériée chômée payée à travers la République le combat de papa Kimbango et la conscience africaine, la prise de conscience africaine. Wana babenga mo ba courageux. Ezali mpe ndenge biso tozali il faut toloba ya kuna toloba pe ya biso lokola papa Nabiso, papa conseiller direct, papa Zako Batouvide, a sali thèse à doctorat sur Jésus de Nazareth et Jésus de Rome. C'est un courageux. Ma thèse wana, c'est un courageux. À lobby. Maintenant, mon kilimpe, et ça dit qu'on ce sont des courageux. Donc, communisme wana papa et banaki depuis 1917. Na 1917 wana mokile esalaki na ba trajectoire. Ba juif ba banaki kozonga na Palestine mpo ba koma na état indépendant na bango ya mokolo malero na 1948. Départ na bango esalaki à partir de 1917. Na 1917 pe ba américain ba kotaki na deuxième guerre mondiale. Et communisme pe banaki kaka na 1917. Cet événement aujourd'hui, je rappelle, Tata Simon Kimbango azali molimo mo centre. Koloba yango, il faut avoir le courage de le déclarer tout haut en Kamba et dans le temple de la Nouvelle Jérusalem.
koloba yango ezali kama osakana te. Et puis de deux, l'église kimbangiste yango nde ezali église ya solo ezali kaka moko biso nde tozali koyebela mpe kolanda tozali kotiela yango motema. Et puis de que tata Simon Kimbangu Tiangani est le garant de la paix na kati ya mokili mobimba. Donc soko balobi que papa Simon Kimbangu yango na papa na lobaka toujours awa. Heureusement ba kondipa bazali ko kobete la mose que papa Simon Kimbangu papa vous êtes le dernier espoir ou la dernière chance de l'homme noir. Ezali solo papa. Ezali nde solo. Mais le reste, bah muzimi ici, ndenge collègue alobi, bah tu bazali ko sala en sorte que et si ka solo ezali, il faut mon appel okuta. Yango na papa lobaki toko kabola molili na moyo. Ndeli klambo ezali wana papa. Mokili batieli yo motema ke yo ndo zali na solo. Toko bakisa chapitre de sika wana po baninga bake na kotanga. Papa, dans 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 17, dans 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 17. Kuna nzambe yende alobi na prophète Eli zonga kena kopakola mafuta na Jéhu yende mutu akokoma roi ya Syrie. Kamata oyo mpe akokoma roi ya Israël. Et Oyompe dans le temps de la nouvelle Jérusalem, décision souveraine yantam à moindre na prophète na roi. Et si mokonzi l'état et si ka nzambe na ye nzambe ndenge yo zaliwana l'état na lingomba etambola esika moko. Soki sika l'état na lingomba ezali kotambola esika moko mokonzi ya lingomba na l'état baza kotambola esika moko na bomoko penza kimia ezalaka na mboka. Résultat c'est la paix et la prospérité. Et ezali de na tradition depuis Israël. Et donc ko bakisa na nouvelle alliance Paul a lobby na Romains chapitre 13 verset 1. Tout ça l'état pour loyal l'union surtout et utakananza nanzam na nouvelle alliance. Paul a lobby à mon pays. Et Zacharie chapitre 6 verset 13 ba beti sete na mikolo mizali koya l'état na lingomba bato ba kondimi bale wana kati na bango il y aura une entente parfaite. Nde soko bango entente parfaite entre l'état na mokonzi ya lingomba kimia ekoya oye kozanga na l'état ekeye epai na lingomba oye kozanga na lingomba ekeye epai na l'état kimia ekoya nde ndenge wana nzambe abobisa makambo na ye e soko tobandi yango nkolo yesu mpo ete ayebana ke azali mwana na nzambe moto apesaki c'est na Rome empereur Constantin yende basalaki na nani oyo conseil de Nicée ezala ba Constantinople ezala ya ba Éphèse nyonso wana nde batomolaki et dans le nkolo yesu azali mwana na nzambe koloba yango ezali kama surtout mokili mobima l'état atiaki maboko asalaki mosala wana et toko ajouter kamata mpe Christophe Colomb à découvrir Amérique le 12 octobre 1492. De Wanizalaki date il y a découverte il y a Amérique par Christophe Colomb. Le 12 octobre 1492. Na période wana ba protestant sokot boni ba il y a réforme. Ba Martin Luther, ba nani tout ça tango réforme et kotaki ba protestantisme. L'état ya mboka na bango na Allemagne et ça la peine en Europe en Angleterre ba soutenaki bango. Mais comment na bamboka wana ko na prospérité, l'Allemagne c'est la première économie de l'Union européenne. Tala Angleterre, tala États-Unis pona nene na tango wana l'état a soutenaki di kamunanza. Aux États-Unis pona ko bima président, vous devez compter sur mangoma wana, y compris les juifs aussi, et bonga. Et pas un abisso, le kimbangisme,
yango nde ezali likambo oyo ya misato mpe ya suka kosangisa mangoma nyonso. Ezali tout à fait normal que l'État a soutenir Lingomba, a soutenir Jérusalem. Pour nini ekopesa biso kimia tokosala misala prospérité ekoya mboka na biso ekobonga. Et le coup d'envoi ndenge ebani kuna pe na Congo ya kotombola papa Kimbangu comme Saint-Esprit, kotombola nkamba Jérusalem et kotombola mpe yo papa ete yo zali garant ya kimia na kati na mokili mobimba. Ezali événement historique. Naba oyo non seulement historique mais prophétique. Ya monene makasi penza. Et dans le temps de la nouvelle Jérusalem, na musulman à la Mecque papa, ezali kama usa. Mais l'État est simba islam. Yango na pe basala Ligue arabe na sekuna islam. Et kuna na Mecque basali na libanga oyo kilongo na bango ezali de babenga la Kaaba. La pierre noire. Ndekuna bango nyonso to yo sali musulman soko komi na Mecque te que musulman na yo bakomona yango ya ndenge mususu moto nyonso to ifake na Mecque na Arabie Saoudite moto nyonso to ifake kuna tradition na bango pembeni batiaka bazali pe na kiloba esika balobi bakonaki Ismaël pe na mama ne Aga bisika wana ezali très sacré pour na bango. Yangwana, ce que l'obi comme il y a prophète Mahomet au Sakanene, il faut musulman bomayo. Mais ils ont raison. Et talandenge basala nan. Et papa, je fais aussi un témoignage. Témoignage yango. Tango biso to salaki na Ligue arabe. Pardon na président Mobutu Sala Ligue des États négro-africains. La tango il y a authenticité. Et papa akutani na Dominique Sakombi akutani na aéroport alobi boni likamu ya authenticité abio ça va etamoli malamu ligara negro papa alobi na papa jange na alobi na azoyo kanga parce que il est vivant alobi bana boko kokate. Pour ceux qui ont moni barabe wana, ceux qui ont moni pe kuna na Occident, bazalaka na lingoma na bango. Bino il faut bozala na lingoma na bino. Alors mais biso to sali majorité ba catholique habité. Catholique était ya kalika mosango malamu ya moto kokota lola, c'est très bien. Mais le kimbangisme lingoma ils allaient prendre en charge votre question, vous étiez nègre, esclave et puis colonisé. C'est le kimbangisme. Kimbangisme et ça la trame de fond au bino boko ça la Ligue des États négro-africains. Il faut que ça la lingomo et ko sagi sabino. Ah, Simon. Alors, mais vous allez na côté. Basuka kindenga Ligue des États négro-africains et salamité et puis authenticité bon nyoso wana talakaka. Omoni et sikaboye makambo makenda yango ezongi. Tant qu'il y a reconnaître que papa Kimbangu c'est mon centre, tant qu'il y a reconnaître que Kimbangisme, église Kimbangisme, il y a des alliés église, mais surtout il y a mon thème, il y a des bandeli, il y a un tombeau, il y a motomouino, parce que déjà au PC coup d'envoi le 16 août et le 26 au PC des choses au coup d'envoi, il y a un nzela et comme on a biso pe na Colombie ndenge collègue alobaki il y a un nzela ya ko bimela na biso bato mwindo mpete tozonga ne sika na biso ya elaka parce que le 3 et dans le temps il y a un de la nouvelle Afrique selon ba prophétie ndenge yango esali kama usaka et puis ekotambo Afrique et puis mokili mobimba ekozwa kimia. Papa, vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Parce que papa Kimbangu a dans le temps de la nouvelle 1918. Papa Diangena a le 17 février, je retiens toujours des dates, 1991, alobaki papa Kimbangu ezaringai. Alobaki akobotama na 1918 papa Kimbangu ezaringai. Mais bato bazalaki na mokili bazaoye bateke papa Kimbangu yo ebiso toza kofana na ye. Et alobaki je renaîtrai en 1951. Papa Kimbangu azali wapi? Yo. Makambo na biso nyonso tout ezali epai na yo mosusu te papa. Président ya général Yakubu Gowon, président ya Nigeria, président Mobutu abengisaki azalaki na problème epai na bango kuna la guerre de Biafra.
tango ye aye akomi na aéroport Yanji. Papa et le président fait maréchal Mobutu Ayebi ce papa Diangenda, le fils de papa Simon Kimbangu et le chef spirituel de l'église Kimbangis. Abimotonga na yaki kolukande yoyo. Abendi papa pembeni. Alobi son éminence. Na sengi na yo oya na Biafra kuna epai na biso osiliselanga ngai etumba wana. Papa lobi na yo, merci président. Ngana ko salelo. Le président Yakubu Gowon, le général Yakubu Gowon. Papa yalobi oui, d'accord, je vais faire ça. Yakubu Gowon tango ya kei na mboka na ye, ayebisi ko faire ngamba batuna nyonso. Le guerre ya Biafra est aussi. J'ai déjà na lobi na mwana ya tata Kimbangu akoya ko. Et dans le temple de la nouvelle Jérusalem. Tango ba mama Mikala na ba muta bazalaki na mobemo kuna na côté ya likolo. Papa mbala moko babani komona papa Diange na azolinga bango lisusu te azokoka kosentir bango te ti 3 jours après bamoni papa komi lisusu gentil baye kosenga bolembisa babi papa so biso tosalaki mabe lembisa biso papa lo bambe nini bino kosala be yo ozalaki kokosilekela biso papa malobi te ngai te président Yakubu Gowon le général abengaki ngai nauti na Nigeria kosilisela bango guerre wana ezali kuna oyo azalaki na bino nde papa Kimbangu. Abio, mais yo te abi nde papa Kimbangu. Oh, mais nde yo nde papa Kimbangu. Nde ye muto ayaki kotikala wa na bino yango wana yako ko supporter mabete nde yo. Mais papa mais soko biso to yebaka nde mais ye papa Kimbangu. Bazali kaka moto semo. Papa Diangenda na papa Simon Kimbangu kiangani. Baza bato mibale moto semo moko yango na balobaka mbengo okomona ye akeibo ya baluki oyo akeibo ya baluki mais ezali kaka moto semo moko selesela biso pasi oyo papa nyonso eza na maboko na yo botosi kaka pesa biso mayele bongisela biso longola biso bavirus oyo ememaka biso na masumu na mabunga ememaka biso na lolende longola biso kaka yango bongisela biso papa yo yaki po kaka obongisela biso na nkombo na tata mwana tata molimo santo. Merci papa Kabemba, merci papa Elebe. Soki tokokisi 100 ans na Lingomba tokobandela na 0. Tokotala makambo ndenge yokende mbangu na ba oyo bazali kotosa esengo ekozala kasi soki ozali kotosa te pasi nde ekozala ndenge nazomona Lingomba eza kotambola sikoyo. C'est vrai biso bajene totelemi l'état mpe atelemi asengaka beskize bamindele bayaka condition balalelaka molili condition balalelaka ya pasi ezala mai ezala nini pasi asengaka eskize kasi mikolo koya okomonaka nkamba nyonso minde ezali bi ezali te nani asali boye l'état te l'état kotisi biso courant mai mpe tozali kobunda bakonzi na biso bauti ya mikolo oyo balobi tozala difficulté mpe ya mai nyonso baza kotala mpe tomoni nzela ndenge eza kotambola tosepeli mingi nakendaki Braza nzela ezalaki mpasi mpona kokoma na Kunzulu nalobi kaka biso bandimi tosomba nivelese tosombaka mpe tosombaka te biso nyonso ninganaki yango sikoyo na Congo Braza ezali kosala bongisa banzela kasi tozomona oyo baza koderange mpe bazali mpe bazali te babengi bango banani
bamizimbi si moko be mibale batika biso bakende na bango. Oni sosoki za kobima na papa elebe ya lobi na papa Kabemba batali yango na Bible mpona nini biso tolingi Yelusalemi yango kaka ezaka mibale mama ministre auti mosika ayaki wapi na Yelusalemi voilà sika totelemeli bapapa ndenge na bango bakendaki na susi mingi bazalaki déranger pasi ezalaki kasi lelo tokangami na Yelusalemi bisengo na biso nde yango wana bapapa bokenda kovanda mpona lelo nga na telemi wana tolona tobokola na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa nengo opesi biso nzela ya koyoka mpe kolanda mai oyo malekaki na 5 mois. Papa tozozongisilo merci mingi pamba te ozali kosala biso rappel maso bapapa ndenge balobelaki yango ozali korepetele biso mpo na ntango wana soki tososolaki te mbala oyo tokoka kososola koloba ete soki tosalaki ba erreur na mibu eleki tokoka kokorige po objectif moko kaka oyo ezali na tata molimo santo kobikisa kopesa kinya na mokili mobimba na mokolo na yenga olobelaki likambo ya kulumbimbi papa Diangenda alobelaka yango na 5 mois kuna na fuvu nde akendaki kolobela yango mpe apesaka promese ete mikolo ekoya tokokoma kaka na kulumbimbi na ntango wana tokotya bachef coutumier liboso elakisi ete bachef coutumier na bunkoko bakosala bunkoko na bango mpo ezali asukaki wana te na ntango wana ndenge papa elebe auti kolobela yango aye kobimisa timbre ntango abimisaki timbre expression papa Diangenda alobelaka na nkamba awa ete nkombo bo gendele dime kweikalwaka donc bantaba na mboka soki azokende na nzela oyo mai ezali soki amoni matanga ya mai na matite suka akokoma na mai po ete ambela mai likambo ezosalama te esalami lelo na papa président Denis Sassou Nguesso yango tokoyoka nanu message ya kulumbimbi pour dire eke manso oyo papa Simon Kimbangu Mpiangani aza kosalela biso ezali kaka rappel te aza kosalela biso donc tokokisa ntango wana bapapa balobaki
ye moko kisina bilaka asala nini togolanda message papa dangenda ya kulumbimbi San Salvador. Ebeto avati toga kundunga ko toga. Abeni kala mo. Toto mutu kando beto kumbaga ko ngo toga. Ebeto tola ngade. Ebeto kilo kumbonga sa. Ndito kala kuno. Kondo kan jami. Muna sila kondo ko wizani. Abo afumbu. Afumbu. Est-ce que nous avons son wizana nga? Eka kilo mo sa kanga de funda le ko na breka bi na fanda. Dia da rateli ya beno. Rateli ya banani. Eka to ko won tikati. Ko de se saka. Ba papa ba mama mambo mana mutofie mo tangu ina batata chef de groupe ba tumbo kala bisuiza koko bututama wizana sasa mko sasa le umara tour de babele tour de babele ndo yongi ba kutusala ibo ne tsangira de ya akambe Raseli musima kututunga ya kutulwaka kuzulu. Tanga tutangana bwa tutanga doko. Akabuna nzo ya yogi kwa lwaka kwa zulu. Akambe ina wene kutakala mjimanga. Tarteke nzo tuko kwenye antoko tayi kwa zulu. Kule ya mwana kwa nzangu. Kanti ndio mosia kala yambi. Ngilina le mujangi dikata Tanzania katika zikuiza ko ale nzami ubasoba sendinga ndunanga bakawo wetu yo dubana muno kuna muka nayo okanano oyo aluba muno kuna muka la bosalo mongo lantina tetokita mbile aenda mfufu uombo ntwa mongo nda Equateur mbandaka kayo ko insalanda Kisangani ngolo representant régional et à papa Yuko baka muno ko ndo wala e bonjo mabu donjo amna na yura ya fadin ndo eyo iso to yala la fafa yama yanda ndavuvu to yali mengo ndo to wana la ina la su e baso to mola su biotili moi ende papa simoti mbanga iso to seki nda bisangani iso to te bisangani Kamene mwere mambo mo. Akakwari kujala bato tele yoko. Dimengolari kama yoka ndwene nela su eyama ya luise ndali nalia papa sino timbango. Losolo mo ile la mina loselo lonja. Mulambile ya oso basola to bala kala sango wa oso ango ko bala kala kangao bala kala oso wanja me ona oso ala kala lokukula oso kwa oso me ata ala kala oso kala ngana sangare sa to tina pangila sana na dite ya lonse papa simo kimbango alendo so endele ba komba ite alendo so ba to ba pangila sana iso to tete sika ninga okala sa ngondo la kombe ango kuyana yeye na ukingi me eo kaya ni la papa sino kinda la so ni mwalimu wa kutia manda gugu to yeye balo sasa le mambo mabawa tele la ndinge tele ya ngani makani tuwile mkomono kanima ese mungu mtu sasa kuna oya woki makamo papa alo ayo Aman. Yo papa oka ke mongo te. Ay. Yo ya ko kututa ngombe wa. Mutaboro sasere ke bantu baba. Sasere ko banguri zize masemam. Ya ni ya kama ndi ngeye yani ya bawe.
isibo sibatuka kati yali kikongo lumba kalumba yani mfumu yo nkumbani tata iyo losonge mambo katekele vuvaima save mono musi Equateur ba nkuluza betu bakezi bokelanga vokokila TV yani mongo yani vo kuna ya utukila kuna ya yantikidisadila kanti butu sidi papa mfumu walongo wamfila kukisangani kuntia bau mpasi vo ya kalantwadisi adibundu ya papa Simoni Kimbangu yani nduni kumbane iyolo songe embuta yo kunanga wena moyo wa usomene mvimba kivene wa stadi ya makondo wa soma zolanga dia babu akatoka kalanga isi ya dibundu kuzone ya Mangobo kukisangani zone ya Mangobo yani mtwadisa dibundu ya tata Simoni Kimbangu tata Simoni Kimbangu yani ndunga oye mambo katelema mzibuli yambo tazibula makuti yani vote yese kina yani mulwa kakuku kunsiyo ya utuka tata Simoni Kimbangu unu papa mfumu walongo uneti kurata didi ya fumbu yani vo nsama utokala baleke konsorata kweti mona mfumu warata yani kafweti kala kaka ntwadisi ejatisa desirata kasi samu wa tata Simoni Kimbangu si visio kadi tata Simoni Kimbangu yani ntwadisa dibunda tata ya dibunda fumu yisu munza yentumwa ni tata Simoni Kimbangu butu sili ba wonso lo pena rara konso muntu yendingani ba Kongo vous attendez Jésus-Christ et ba Simoni Kimbangu Kimbangezi moye wangande likambo papa mfumu walongo papa dangenda kuntima na 5 mois apesaka promesse ete kokende na kulumbimbi tangu wana soki ekoki po ete esika tolelaka miel mafuta nzoi esika nde sak na kusema yele etikalaka il faut tokende ko récupérer yango papa diangenda ndenga lobelaki to yoki biso nyonso atangisaki ba représentant mutu na mondoko na ye lokola esito panzana esika tokei batu na mindoko na bango mais na mikolo ekoya tokomi na kulumbimbi tokozonga kaka munoko moko papa kabimba chapitre on ezali oretrouvaki yango bongo continue koluka bongo yebisa biso yango la ville ya kotangela nanu biso message oyo ya fumbu na lingala po biso nyonso tokoka koyeba papa mfumu walongo po badengenda kuntima alingaki nini esika wana oyo lelo oyo papa azoloba ete tokozonga na kulumbimbi ezala nde promesse papa diangenda atikalaki kopesa biso nyonso toyoki ndenge alobelaki yango na Kikongo tolanda yango sikoyo na lingala papa alobaki nini si kolo kopesa biso maloba papa mfumu walongo na message na ye aye ko expliquer biso ete papa wanani ye azalaki motu ya San Salvador nde biso nyonso tobandaki koloba ke touta wapi moto nyonso auta na mbanza Kongo kasi eloko nini epanzaki biso nde kozanga boyokani yango nde epanzaki biso bongo biso awa na mboka fumvu pona nini tokei na biso na Brazzaville te
bango balobi tokei na Brazzaville te pamba te fumvu nde ezali mboka na biso nde tango chef coutumier bakoya de bongo na ko expliquer bino malamu pona nini papa aye kolobela makambo ya Tour de Babel oyo ndako oyo batonga ya molai oyo posa na bango ezalaki ete bakende kotala esika tata Nzambe abombami minoko ndenge tolandi papa Mfumwanlongo ayaki kosenga na papa représentant baloba moto na moto na minoko na bango nde oyo bamosusu babandaki koyoka te ata moke makambo oyo papa représentant mosusu babandaki koloba oyo tata Mfumwanlongo asengaki bango po ete bakoka koloba nde ayaki lisusu koloba ba expliquer biso makambo bango balobi nde mutu ya liboso ayaki koloba ete oyo papa Yolosonge alobi ye azalaki mutu ya Équateur kasi papa Mfumwanlongo atindaki ye na Kisangani po ete akende kotambusa Lingomba malgré tango alobaki yango na monoko oyo wana bato mosusu bayokaki te nde oyo mosusu alobi ye azalaki poso pembe nde asepelaki makasi na ndenge papa amemaki bango na mboka ya Fumvu nde aye koloba ete awa totelemi awa na mboka Fumvu bato na bato to moto na moto azali na monoko na ye kasi kuna na liboso tata Nzambe akoya kozongisa biso nyonso monoko moko mwa mokende tosimbi papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi to tolandi te yango phrase ya suka ya papa Mfumwanlongo yango papa aza kokangama kaka te kolumbimbi il faut tokende kaka po ete kofongola likambo wana ya mibale yo papa de la ville zala kaka wana ta message ya bilanga papa de l'eau lu foti kama edin kono to foti kuna edin krizi to foti tuila ba to wala to zalo kadi zozi kina wa mama twante la papa be to kwenda kuenze bon tangu ka to ne te bi me mboto bituteka kansi wudi ko yomane bibe mbi be hanja ko ndabo be ko batete ka wasumba be mon be ka bisumba muino vi me tawasa ka enza yi bona apa ka bona sama ka bobuna kabe ban kadan pembe kadi yani mosinza nsendo ne phawanza bena wana tende ka kabula ka bonge mpungi boka sikeka na ki krigri ina mpungi ne bawe bime bene kabi manako bime da bobo ngora kunjura akanje bobo tekela ngende mbeka pasene ko kansi utungana ndo solele tusile bo ndo ko solele ko bakana buga ko lankana mara ko ne ko ndako tango yina mara bako bongele ale weka kisadike yani bako kitudi zengi nda salama na kompani le yani nda kontote langa nani zole yaka kala mumbu yaka wankaka nani zole kala yaka mumbu gana utukatole ndo zolaka beto tu bakidi excellence kadi tu tsadidi vous en 1981 tu kala 6 avril paye woni ki le 6 avril
e c'est vrai tout est le fioti to sadidi to foti continue musala to foti continue musala katuleni yo iba sene yeka bu fulu bakidi tala ko mazgina isi za so ko no sala so ko ngi zizgi do mo nambe tayi na ko najim sa papa nsamu widi zo ile mo nsamu zo kuzibira ko radio ko ve kuzibira amono moto sala ko mbele papa do ko reko be batele nzambi sikalanga nza c'est vrai papa inde sibile radio mun akan kanta ko kali abo ko bantu ba information ko be na siba tele ga kwani boy do wa bo batele basket tatu jamu men basket tatu nzambi kalanga nza tata boy do ko ba tambala mo di mundu do ko mo magon sono kutadiani do ko papa o tambala ka mo di mundu mun ka to be ba passer ga ne yamra ko tele ko tata passer sika tele vinjila mo ngo da juan ikele ne le nako papa ki le nako do ko tambala ka mo ngeye men ngo mwana nzambi nkato mbe tambe ba kutambala te kazaba siku mina bubu sadala si sadala me maka mabu manka jamana mbongo za zigi zene yame papa kama muntu muhini fo ayeye kako nani si sazo donc ko trawo so ko de mo ngiwe widere de mo ko widi ko buba tele nzambi ka foto fasenza donc zulu yen toto sibe bo abona itia stare ko non toto stare ko zulu stare ko monda mwendambu ye mo maza kaga itinga na mono muntu kyadi ya apa dogo la ko non tambala mo di bondo mono katu mono ka dam ko sefira ko tata pasere aso tata pasere no ya ne ka ne mo tambala ka futu mun tera ka fingira te mono ngona jwa mono yo ko mono ngona jwa na dia ko kala wanza ya ne papa mbakele ka do ko mbo ko kangela ni ntima boko mwini sari le mo kina ta watara mono wa bantu bazakamane mono panja me bo muindi bobo vraiment ku futuka dia ko mani mako katuko ledi ko tambala mo di bondo ko kade mambo mana bo muindi bawo kanse ko mani wo ngako di kaka o tupango luengi sabatu luengi se paso kala bakubama kade buka kuiza Yesu Kristo atendo kan batiko kamuntu mosiko kansi kan kutu eni mwana nkatu kansi sekaka yani amade basafa bana kila robotere mono ekami jadude ndaki sona kisabu bako sona ngamudi bumu wakala nlandi ye pape ikembi ko ndako to kumfira ko akali kila kama muntu widi pasi zakala mona mukana nzambu tanga ngentangu peto bamfira yi kitanga ko minkana nzambi ko bazin ke da mu to kala da kan san kan kina kenne ko nzambi bubu mona muntu buga njudi bubu te bole nzambi di mosu konata bubu mona be ho na simona bubu ba na to sabaye mona tata dingala lol bukina ndako ba makaka ika buzu kala mi gyan tala kona kimban segi wizini pekele kamona ya mwe eka makaka kabikabi ya nipilena kada sila karila eketi kutolo tubwanu ko nkunga miatu yimila nkunga mina mitu yimila ngatawaza kaka milo kono kutufundisa papa de la ville papa Fumandongo Lobinini na kombo ya tata ya mwana pitata molimo centre na message oyo papa Fumandongo alobeli biso mingi na makambo ya kolona pe kobokola ye a reconforte biso alobi na bamboka esika tovandi batata esengeli tosala makasi tolona milona ya mingi pe tobokola bibwele pamba te tokolingama te ndenge mokolo wana
ba mama moko bayebisi papa biso tango tokendaka na zando tango mosusu tomemi biloko na biso ya malamu po ete tokende koteka kasi banda ovandaki moyi mobimba parfois okotikala koteka kaka un zaïr donc na mokolo mwa lelo peut-être 1000 francs ou bien 10 000 francs kasi okomona moto oyo azali pembeni na yo aye na biloko ya mabe oyo yo ya malamu esombami te me oyo ya ye ya mabe atandi kaka quelque temps biloko nyonso esili nde baye kotuna papa ndenge nini boye. Alors bango tango bakotuna na baninga oyo bino ndenge nini botekelaka ndenge nini balobi eza nango likambo ya pasi te yaka sala kaka boye ezongisa boye tango yo okoboya bakomisi yo ennemi jusqu'à ce que bakomisi yo zoba yo okende kolokotelaka bango likambo wana nde kuna papa alobi ezali lokola moto na bowumbu eske biso tomizongisa lisusu na bowumbu sino alors tosala makasi po ete tozwa milona na biso ya biso moko pe tobokola na ndenge ya malamu. Bango pona koteka bango malamu soki kaka atandi biloko na ye nde abeti kulumenta na ye kulumenta ya busatana soki abeti kaka kulumenta na ye ya busatana ba client bakouta de part et d'autre bazoya kosomba me biso pasi esika wana nde yango tolobelaka ke papa simba biso makasi pamba te tokoya kobunga awa papa ye kotuna nani alingi kozonga na bowumbu te sika wana ekolobela biso tozwi na mbula oyo ya 1981 excellence pamba te tosali banda le 6 avril 1981 tilelo le 6 avril 1982 tosali malamu nde tozonga lisusu nsima te tokontinue kosala tolemba te bakotuna biso tozwi nini kasi biso tosala kaka makasi lobi kuna bakoya koluka lisungi epai na biso mokolo wana ye papa amonaki tata moko kuna na Kinshasa aye kotuna ye papa oyoki sango te papa atuni sango nini ongo fongolaki radio te papa lobi yebisanga ye sango nini balobi nzambe alingi abebisa mokili kobanda likolo na se nzambe alingi abebisa yango ye lokola azalaki mutu na mbongo na bana alobi papa yamba ngai na lingomba sali alukaki abongwana yamba ngai na lingomba papa mfuma longo ayebisi ye kende epai ya bapasteur
alobi soki nakei epai ya bapasteur bakozelisa ngai ti na mois de septembre malamu kaka ndenge tokutani boye sala kaka nyonso nakoma mondimi papa yepe ayebisi ye nakoyebisa bapasteur pour que babongola yo kasi yepe alobi en tout cas papa limbisa ngai nazali mwana na yo sala kaka lokola lelo oyo nakoma mondimi. Bref, na mokuse eloko bazali koyebisa biso tokima kozonga na boumbu tolanda totosa tosalela ndenge tata molimo santu azali kosenga na biso totelema makasi na oyo bazali koyebisa biso tolona tobokola sino tokoya kozonga lisusu na boumbu or boumbu wana yango wana koko kinzembo asalelaki 70 ans na boma po ete boumbu ya mibale tozwa yango te na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa de la ville. Biso nyonso tolandi maloba papa mfumu alongo papa diangenda kontima na tina ya kolona pe kobokola. Papa de la ville. Zambiam. Yo pe otanga ka Bible za pasteur. Nini ememaka bana Israel na boumbu? Nzala nde ememaka bango na boumbu. Babandaki ni kosomba nini kuna na Egypte? Kuna na Egypte babandaki kokende kosomba ble nde kuna nde bakendaki kokutana ndeko na bango Joseph oyo bango batekaka nde ye mutu akomaka kuna lokola mokonzi abandaki kofacilite bango ndenge ya kosomba biloko. Suka tangu Joseph aye ko remarke bandeko na ye ami bomba kite atunaki soki tata na bango azali toujours en vie na leki na ye nde ayaki kotia meme kutu kopo oyo ya mokonzi emelelaka mokonzi na kati ya saki ya leki nde tangu bakangi leki Joseph alobi bakende kozwa tata na bango nde kokota mobimba bakotaki na boumbu ndenge tolandelaka yango na bandeko na biso na école biblique ete bakotaka 70 eloko ememisaki bango na boumbu nzala yango yo nzambe na biso ozali kosenga biso tozala makasi na kolo na pe kobokola po ete tokota lisusu boumbu ndenge bandeko na biso bakotaki te. Merci okoki kozonga na ye. Fiao kidi nzambia. Message. Akatanza. Ndozi umona meso. Ezali ndoto ezali ya solo. Akani sifre yo dia ko wuri kidu. Donc c'est quand on maman na batata vraiment ngai na linginde na kati na mikolo yo misala nyonso bokusala na yango bopesa priorité na tembre pamba te ezali dole soko to legacy to komina décembre wana kusala passe donc ngai pena kana kolobe yango lobi ezali mokolo ma ba jeune ayaya ba jeune bakutomboka kuna na esengo surtout bango na ibite bakulala mpanzi likolo na maoyo bango monaki na ibite ba commentaire bakusala kuna na kisasa ba jeune tata bakoti de fele batambuli buka baza ba jeune oye c'est-à-dire lobi ezali mokolo na bango ndenge balubi baokete lobi na kokuma
sadi na lungu na Brazzaville direct mbatoleke kona na centre na kai ezali moko na bango donc kana ko pesa bango sango ete tala na ko na République populaire du Congo ndenge babongisi ni bango eh bien na kanisina ibite na lubina ngari kamote mesari esengo ezali na ngai yawa wiza na papa Fumambanza papa Koruta zana ina puto eh bien na kanisi esengo ndenge wana na monate pambate ezali na bisu kumona lukula ndoto na mwana mwana maswana ba memi kuna na se bale ituti to chimpe kiti to voandi ika sini kiti ngo to cheke ngona zelo na mabanga ito polite ndika mango zalini fika boka walwana je Congo fika boka sinon vraiment encore une fois to sepele vinu mingi c'est-à-dire les kanisi na biso ezali monene nantina na mosala wa bosali na République populaire du Congo batata pasteur batata selo batata longi na ba mama kobusa na te na lubaki na bino mukolo mususu awa makambo manso yo pasteur kusala obyo selo bien longi opeze yango pamba te nalobaki ete ntango nazalaki mwana klasi na klasi ya liboso nazalaki na 15 ans soko babengaka débutant kati soko nini babengaka débutant nga nazalaki na 15 ans débutant ntango nakota na klasi gayar ntango mosusu ezalaki na ngai mposa na bomba makanisi moyen te soko babengi kaka tiangenda Joseph ntango nakotelama bato eza koseka gayar kasi ni mutu wangu wabiseka nimekatoka kiadi nzambe wani ndamu endi fondaka mutu mpileba kuza kutura na klasa beto donc batata passer batata selo na ba mama na batata longi na ba mama bino bozali bagaya soko sali likambo osala attention pamba te répercussion kozala likambo wana osali ya kusakana te pana nini yo ozali gaya mokolo mosusu nalobaki likambo wana sika bakonji bakufi na koseka en première année primaire 15 ans nazalaki monene ntango nakotaka batali toujours allez bobongisa ran bon ngai kona na suka na tui loboko na lopeke mwana 5 ans allez aliyevu abe ngai mpe naye kotalaka mwana wana aza na liboso likambo yango ezali mpasi kansi nazali na leson ibele na likambo wana nasepeleka yango mingi orke ezali nzambe amekaki yango wana bamama tosepela na biso nzambe na biso azali azalaka moseka te lela kaka ye pamba te l'essentiel tobomba communication spirituelle na biso soko tobombi communication spirituelle na biso en tout cas ezala isika nini distance ndenge nini rien à faire iya zani distance ezalaka te d'ailleurs lelo soko tala kuna na likolo sika la lune azali musika mekasita ngwana okosala mbembo yo te osi osimbi kasi ndenge nini wana likolo ezala mosika te donc bamama na batata tosala mosala na biso tobondela liboso temba
tikamana ya suka nikambo kunzulu sona lobi kaka boy mutima isi pasuke aye papa de susu toujours kunzulu tikambo zale sika wana ba mama to simba kunzulu bolembo wana yeli bino na sepini yangote kamino yangu wana si jungi il faut bonjungi la kokana na kunzulu ajene oye oyo papa mfumu alongo ayaki kolakisa timbre wana ezalaki mokolo nini na Kinshasa mardi lelo ezali mokolo nini oyo tata mokonzi ya mboka Brazzaville oyo atindi mama ministre abimisi makambo minene minene eza mokolo nini si hasard ezalaka hasard ezalaka te koloba ete biso tokobombaka ba archive nyonso tokosalaka ndenge papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kyangani aza koloba makambo na ye na nyonso eza kosalema biso tozongi papa Diangenda alobelaki yango ndenge nini kolakisa ete papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kyangani ndenge aza koloba na biso ete oyo batata to oye azali kosala ezuta papa nani papa tata yango nga na sukisi nanga wana tozwi makambo ebele tala nano ndenge papa mfumu alongo apesaka promesse mardi esengi kozala na Kinshasa bajene tolandi te bongo na temple papa tango discours esalami maso esalami mama ministre asilisi papa alobaki nini toza na esengo soki tozalaki un peu distrait message ya papa ezali oyo ya lelo papa Simoki Mbangu Kyangani tobanda kozongela yango po ete kolakisa nini ezalaka na Congo Brazza na ntango wana président Denis Sassou Nguesso ndenge aye kosukisa likambo na kotia likambo neti na suka papa Diangenda alobela tia komemba likambo na suka akomisi to akomisi te koloba nini tata Simoki Mbangu Mulimo Santu makambo nyonso na kamba kuna batangi na discours makambo ya kunzulu esiko toyoki na papa Diangenda toyoki te kunzulu totika te insistance ya papa Diangenda po ete tozonga lisusu te na bowumbu kolona pe kobokola tozonga lisusu te na bowumbu mwa likambo moke oyo etikalaki na ntina kulumbimbi yango tokosenga na papa Elebe aya kolobela likambo wana po bango mpe batemoin na makambo ebele oyo ndenge babandaki kozala pembeni na papa Diangenda koloba ete papa Simoki Mbangu Kyangani oyo azali kotinda biso na etinda ya batata bango nyonso misato ya bule akosala likambo te soki atindami te. Oui, papa Elebe. Le 15 novembre 1989, le 15 novembre, kobima na 5 mois a papa aye na Kinshasa tobani soirée kona lisusu na Kinshasa date wana tozalaki na soirée premier jour tobanaki soirée kuna ya batamwisi na Kinshasa oka motuna ya papa Diangenda na premier jour wana biso nyonso le 15 novembre 1989, c'est ça la date. Biso nyonso tozalaki na Kulumbimbi, tozalaki na Congo de Antotila, tozalaki biso nyonso kuna. Nani apanzaki biso? E pona nini apanzaki biso?
devoir wana apesa na biso bambuta apesa biso na kata nti mokolo malelo naza na esengo lokola yo ye kokundola makambo wana papa nani apanzaki biso epo na nini apanzaki biso mingongo minoko ekabwana na kati na mokili tosalaka nini? C'est vrai, réponse ezali tosalaki lolendo mpo ete biso tozonga na monoko moko il faut absolument tokende kuna na kolo mbimbi mpo tosenga bolembisi tolongola lolendo virus wana papa nazo koinsiste kaka makambo ya lolendo mpo na nini toyeba komikitisa kotosa volonté ya tata nzambe mpo azongisa biso de deux papa soki otangi yango makambo wana ezali na Genèse chapitre 11 verset 1 jusqu'à 8 9 makambo wana ya tour de Babel wana Babel ya kala Babel ya sika ezali wapi awa na nkamba oyo nde Babel ya sika onde Babel ya sika kosangisa mabota manso ya mokili mobimba likambo ya kosangisa mabota manso ya mokili mobimba ezali mission pe monoko moko ezali mission ya tata molimo mosantu parce que na acte des apôtres chapitre 2 verset 4 kuna balobi tango molimo ayaki kopesa na moko bapôtre bazali koloba mais bato nyonso bazalaki koyoka selon monoko mboka na ye ndenge molimo azalaki kopesa. Donc banda na tour de Babel te kuna na Yerusalem ya kala molimo mosantu nde asalaka ba opération nyonso tu ya ba langue ezali domaine ya yo tata molimo mosantu papa na za ko insister kaka na yango et mokolo moko expérience wana na centre d'accueil balmo baye po basolola na papa Dianguet papa Dianguet na bia je suis un peu trop occupé mais na kopesa bino ndeko na bino moko azali awa akosolola na bino makambo bino bozali na posa abengi papa wayawa ke alobi solola na bamindele bakonjo yo balmo baza na posa o solola na bango alobi bakoloba monoko ni noto bakoloba monoko na bango yo yoka allemand et papa nga allemand na yoka allemand ya za koloba ya académie ya mboka na biso ozalaka na bato mayela wa bino ye concierge moto abatelaka ndako mais ndako oyo ya chenu da okamata motu ya académie na biso ya Allemagne azali ko diriger yango allemand pur ya bonkoko na biso penza. En tout cas félicitations mokoye kokapesa biso ye te tokenda na ye abite azali na mosala ye moto abatelaka ndako ntango papa wayawa bakutani na papa lobi papa wayawa félicitations mais vraiment allemand wana yo lobi bapesi yo lokumu awa moyeta nga mpe nazoyeba te nalobaki nini papa no comprendre donc basekre wana nyonso ezali epai na yo tata molimo mosantu ezali epai na yo ezali na moto mosusu te ezali kaka epai nazoloba yango wana tozali koloba kolo mbimbi ezali nécessaire papa il faut tokenda kuna parce que bato bazali koyeba te qu'est-ce que c'est une priorité qu'est-ce que une urgence mpona biso moto mwindo ezali mpona maintenant omema biso na kolo obongisela biso esika wana natonaki mpe ndeko moko atoni ngabi koma bapigme bakoki basolfège bayekoli yango en 2 mois et puis baza kobeta musique sans solfège donc na mitu na bango nana pesi bango mayele wana tata molimo mosantu yo nde opesi mayele nde bazali kobeta solfège baza kokama di c'est pas possible comment bato c'est pas possible mayele wana ezali kaka epai na yo bongolaka moto babengi ye zoba opesi ye mayele ezali kaka epai na yo papa kolo mbimbi ezali nécessaire et puis langue omoni kikongo ezali langue oyo papa Kimbanga alobaki adwi makambo misato adwi lingomba adwi l'état mpe adwi monoko c'est-à-dire kikongo makambo misato wana esengeli etambola esika moko ntango nakendaki tozalaki na Accra na Ghana président Rawlings pe asona makofi alobi na biso boye Rawlings alobi na mboka na nga Accra bitumela ba armée lingai kosala mutine pasi lingai kokota sika boye
nga na lobby na kosala ndenge nini j'ai passé toute la journée solution ezalité mboka elingi epela boto na pokwa na bengi chef d'état-major nga bi kende loba na ba militaire lobby na 5 heures na sa kokenda kokutana na bango. Effectivement lobby na 5 heures na ke na kutana bango. J'ai parlé dans notre langue, en anglais dans notre langue et puis kimia ekoti. Maintenant na kena koyoka importance ya Kikongo na Ghana na Accra. Et c'est le président Rawling qui nous expliquait ça. À lobby, au monnaie, chaque contrée, si kabato ba vandi, nzambe apesa kabango langue. Na kati ya langue wana, atia kaba solution, ba clé de solution na ba problème na bango. Soki ba kutani, ba lobby na langue na bango, immédiatement ba solution pour nzambe atia ya. Mais bisoka français, bisoka anglais, bisoka kabanan, on ne trouve pas de solution parce que ba clé ya solution, ba clé ya Mercedes ezali ya Mazda te. Chaque motoka ezali na ba clé nango ba réparaka yango. Nous devons valoriser notre langue. Et la langue et l'écriture, il y a des véhicules, il y a culture, il y a civilisation. Donc la langue qui compte. Donc nécessairement, il faut toquer dans la Colombie. Et tozali kaka kosenga l'État ya Angola ndenge biso tomoni ya Congo Brazza ndenge biso tomoni ya Congo Kinshasa l'État pe ya Congo Brazza ya Angola nzela efongwama mpo tokenda na Colombie nkolo Colombie bazali wapi na Nkamba nde yo nde Colombie bafongola Colombie ezali na maboko nayo bongisla biso papa pour être la culture, la civilisation négro-africaine tozwa départ pour être moto mwindo azonga nesika naye moto mosusu te obele yo na komona tata mwana tata molio bon santo. Merci papa elebe ko kozonga na yo okomba tata mwana pe tata molio bon santo. Merci Papa Mbenza. Merci Petro Landi Maloba ya papa. Ya solo. Tata Nzambe abebisaka mokili. Alobaki na Norway. Azaki na bana misatu. Mwana liboso moto mwindo. Ya mibale mundele ya misatu jaune babalaka tango bato ekitaki mai esili tobimaka kuna na mbanza Kongo nde makanisi wana ya mabe eyaki na bato bele pona nini Nimrod yi mutazaka makanisi wana ya mabe kokutonga ndakuro ekende likolo molai toke totala tata Nzambe Nzambe asili kaka kala mingi te na bebisi bino kozongeli makambo kindoki wana mwasi ya Kambi mwana liboso ya Abraham azalaki na nyoka na loketo ye nde babebisaki lisusu mbala mibale ke toti lelo oyo tosoki ezoya na masumu mwana wana nde abebisaka. Bolandi bi bolandi te. Kasi tango tozali atata molimo santo totika mabe tosala malamu tobika kamba yango oyo bapapa batikaki biso na cercle yango eza wapi toza siri ke cercle eza na Nkamba nde yango tozomona pasi
pona nini tozongelaka ndenge papa Mbeza alobi saki ya mayele etikalaki na Mbanzako oyo papa alobi tolata saki tosenga bolimsi lisumu ya Adam Eve po tozongela place na biso ya liboso yango tozolobela ntango nyonso ntango toke na braza tosali mosala tovandi kuna banzembo nasengaki mibale kolo Yesu yaka na nzembo ya kulumbi Mbanzako bamise bayembaki oyo ya papa Kimbangu toyembaki nzembo toyembaka alongi na ye eza boye omboka nkamba asalaki mingi ti lelo aza kosala bie azosala te tozosala ijiki azali kosala atongi bandako na nkamba eza bongo bia bongo te bandako na botongi oyo banani ya mpona bapaya donc conférence tosalaki baaméricain bayaki awa alors bato mayele ntango baye tomoni ke kende oloba ndako eza moke yango tolobaki totonga ya mingi na Zanza Bisadi kuna tozokontinue kotonga tozomona bapaya mpe baza koya ndenge na ndenge tosisi nanu te tokontinue kotonga toyokani yango tolobi mpona lelo soki toke kulumbi tolongi Nzambe soki asepeli ye tozwi mapamboli tosimba likambo ya tata Nzambe makasi mpe totosala leta tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata moni mosantu amen. Bajene oye! Kamba oye! Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi mfumo to Yesu Kristo ye tata mwanda velela mozola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.